Dialogue.com. Bonjour, bah frère Nangai. Tala likambo yo eza koleka na Congo. Dernièrement, tozalaki na problème ya Américain Fachi akendaki na États-Unis asenga force na ye pona vis-à-vis ya ba sécurité na ya malamu te par rapport à Kabila. Lelo yo ekomi likambo ya ba Américain bayaki. Tomonaki bayaki 1008 lokola bataillon na ndenge ya armée ya kwa bataillon mobimba na 1008 wana nzoka nde bayaki kaka ba militaire te balobi o te baye mpo baseme sécurité ya frontière ya Congo na mobulu ezoya epuis na sécurité ya ye Fachi nzoka nde les négociations esalamaki 1008 américain bayaki y compris basana b'ingénieur y compris na bato bayebi minéré y compris toye koyeba yango sikoyo ebandi Congo na bino, Congo na biso, Congo na ngai, yango ebandi. Ba Américain ba moni ke ba kotika na simate, ba ye na kokotisa moyibi. Ba ye pe na ndenge na bango po nini, baba na koyeba le Congo est quoi. Yango moni Doran trop atindi bango, bazaki na bango mingi ba soldate, bazaki na renseignement ndambu na ville ya Kinshasa, basi ba progresser na ba fin frontière ya Congo. Oyo nazoyi kolakisa bino ezali direction bakei na ba direction ba mine esika ba mine yali ba cobalt ba diamant pona koyeba me bazo kokosa ke bazali na tourisme oyo wuti ekowuta nini po ya ti nzela wana po ekota na Angola bota elanga bandeko na ngai ndenge ni mayele ya mundele ezali moninga na bango oyo asala ba train oyo abandaki kosala yango bandaka na projet déjà avant que un jour pour mundela devansaka likambo na ye nde tongana na bamboka na biso awa na bapoto oyo mundela devansaka likambo na ye même une année 2 ans 5 ans 6 ans azo préparer likambo ya 2028 ya osala yango na 2018 2019 donc bamindele oyo basi babongisaki tala bara ya train tala ba train oyo mundele ayebaki akovandisa ndeko nde na kati mpo basala batour ya koyeba le Congo ça vaut quoi ça pèse quoi lelo oyo moyibi ese ekoti na tour ya Fati baaméricain bayaki abengaki nde bango mpo baya kozwa oyo ya bango gato baaméricain bamonaki tokoya pamba te mpo bariske ezali na bakongo na banzela eza te base préparaki déjà na avance ya kobongisa banzela oyo bamininga na bango bakoya koyeba mboka oyo eza na baminere nini yango moni mboka wana ekomi lokola bilanga eyali pasi mingi mpona congolais bongo congolais ye moko oyo babengi congolais d'origine ya centre pe ya l'ouest pe ya este bakolia mokolo nini bakovivre mokolo nini na makambo tozo komona boye natikeli bino maloba botala ndenge américain azosala makambo ya course na ye oyo esali makambo oyo te toyawa mpona makambo ya course ya bamituka tokowuta na mboka boye mpo toleka ti eleka angola kolwezi sikoyo boke kotala susu minere mpona nini tala ingénieur oyo azoba azokoexplike bango baminere ndenge ezali awa mabelo ebandaka na mbula boye botala bamakambo ezoleka na Congo oyo biso moko tozotelema na re ya bisi boye oza na nzala otelemi bo 6 jours olete basimbi kaka pa okwei donc estoma michopo eloko eza na kati te mai kaka moto yai na kati mai mpe ya salite ya barégime ezo ya mai ya mabe na bamicrobe na babiloko ebelebele ezokweisaka bato bakao me tala ndenge mboka bato basi basali plan basali na nzela oyo tozozanga kutu train kolongwa njili masina tozozanga train kolongwa ata kutu kitambo ti boulevard tozozanga train kolongwa ata wana ti lwalaba ata bakongo apambo toza na train te me tala mundele asa koti train climatisé na nzela nini clair malili ya bien mpona baninga na ye bakoya un jour esalamaki mokolo nini mayele ya mundele yango oyo
C'est à bord d'un train moderne avec à son sein 22 voitures VIP que ces touristes sont passés par Colosie en partance vers l'Angola par voie ferrée. Ces voyageurs sont à majorité européens et américains. Une fois dans la gare SNTC de Colosie, ils ont été accueillis par le ministre provincial du tourisme et celui de l'Intérieur pour un bref entretien. Foss, and I'm the owner and CEO of Rofos Rail, and we have our head office in Pretoria. And this train has travelled from Cape Town way to Dilolo. Okay. Donc c'est Monsieur Rohan Voss, le propriétaire de cette compagnie qui détient tous ces trains-ci. Il n'y a pas qu'un seul train. Il a dit qu'il organise des safaris qui durent 15 jours et quittent l'Afrique du Sud et arrivent jusqu'à Dar es Salaam. If it works, and we will maybe make this trip much more often. So there we go. Thank you very much. Il remercie le ministre du Tourisme et de l'Intérieur qui sont venus l'accueillir. Il dit que dans 48 heures, normalement, ils doivent être à Dilolo parce qu'ils vont sortir vers l'Angola. Et si tout se passe bien, cet événement, déjà pour eux, c'est un événement annuel. Et c'est la première fois qu'ils passent par ici. Alors, si tout se passe bien, ils reviendront un peu plus souvent vers de passage au Lualaba. Dès là, cette délégation de 96 touristes a pris la direction de Kati où ils sont partis dîner pour quelques bonnes minutes avant de rejoindre la sino-congolaise où ils ont visité la mine à ciel ouvert et l'usine de traitement de minerais sous les explications du directeur général adjoint, émerveillé de voir pour la première fois la cathode du cuivre. Sont presque les mêmes que les teneurs qui sont en bas. Puisque, comme je vais vous expliquer, le dépôt, comment s'est formé ces gisements. C'était un bassin. Les différents matériaux sont venus d'ailleurs, de partout, et sont venus se déposer dans le bassin, sous forme horizontale. Je suis ravie d'être ici, je suis assez émotionnée, je dois dire aussi. Ça a été un grand honneur de voir, de visiter, et ça a été un rêve, si je peux dire ça, de venir et voir. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, mais c'est impressionnant. Absolument. Absolument. Dans leur suite, Alain Kantenga, ministre provincial du tourisme, a salué la présence de tous et les a invités à investir dans le tourisme au Lualaba. Pour moi, c'est encore une force, un point de plus, parce que nous devons booster ce secteur qui est le deuxième pilier de l'économie du Lualaba. Donc, je les invite. Non seulement le Lualaba, c'est une province minière, mais le Lualaba, c'est une province encore agricole, aussi touristique. Nous allons les appeler à venir investir beaucoup plus dans le secteur du tourisme, surtout dans le Lualaba, parce que tous les éléments sont réunis. La sécurité ici chez nous, c'est garanti. Donc venez, nous avons beaucoup de potentialités dans le secteur touristique. Voilà, donc pour nous, c'est une joie, c'est une satisfaction. C'est dans la soirée qu'ils sont rentrés à la gare SNTC où le propriétaire de cette entreprise a fait visiter les patrons du tourisme au Lualaba, ces moyens de transport acquis depuis 1924. CongoDialogue.com. Que le Congo, ce n'est pas un pays, c'est un endroit. Maloba, on a son pas belge, mon ya flamand, et bisinga, votre pays, c'est pas un pays, c'est un endroit. Nangana Silika, comment c'est pas un pays? Le pays a commencé depuis les dates. Ça date déjà. Plus de 1800 Congo Salama. Abi non. C'est na kosilika na ngote mais ezali kosilika te mais ali place au batu baya ko zwaka kaka bazui bakei. Pays moko te sala makabongo. Yango moni Kadhafi alingaka sala ngo basala yango bongo bazwaka bakende aboya kiti baboma ye. Lelo Libye ekota désordre. Mundela lingi bisoteo, mundela linga vina ye, mundela lingi bobwanya na ye, makambo na ye zala ndenge zali. Tala lelo yo, nzoka nde train otodo luka na kitambo e matina victoire pona batu. Basala nzela ya train oya biso ya kala ya Onatra, ezako lunga na kitambo magasin lekaki ti
ekoti nzela uraka dingi na nsima wana ti ebimi ti na gare centrale ekóma bandako ya bato batia yango bandako babalabala balongo bapikola batrain wana bateka baterrain wana kote ya basima bagombe na bawileri wana tu bateka balopango ekota mobulu train wana ezalonga na kitambo magasin na dépôt nango euta na chanique métal eyokende ti gare centrale ti eke bakota balibongo ya nini kuna lelo train wana lelo bakokosala yango te mais tala américain ndenge aza na train elongo ilebo eza kaka congo ekoti lwalaba lulwaburu banini donc donc climatisé s'il te plaît sikoyo bakoti na kati ebele baokende tala baminere na bango oyo nde bakotake mpo baza na bayuma ya baprésidence na liboso na bango lokola matama mungwa lokola misu kilo oyo nini oyo aza kwa goudron donc bango nde bazomanifeste nayebisaki bino matama mungwa na ye misu goudron elongi goudron baza kaka bato moko kabila asengaki kaka keno nakoki susu te nakosala ndenge nini nameki na baje ya baburunde esimbi te nasali ja baje ebele sikoyo oyo asuka oyo nakosala ndenge nini mpona continue yango moni mundele ayebisaki eke non luka congolais mundele moto ayebisaka kabila luka congolais andima komibuka ye azwa place wana mpo na niveau international ndenge totalelaki makambo yango mundele ayebaki keno soki alekisi balimite na bango mpo bakoyoka soni keno balimite mpe eleki tolobaki na bino mpona mutu wana kabila banini ti lelo donc ezalaki nanu soni international yango mundele ayebaki ne luka congolais luka mutu mwindu luka congolais vrai congolais pene ya congolais oyo bakoswana su te o ndambu o te 50% o te katumbi 50% o te kamere 50% te luka pena vrai congolais ya centre yo so mona kabila avandi na bandeko na ye pendant 18 ans bato lokola boshab bato lokola mofa sakani bato lokola baprofesseur ebele wana ya kala balingaka lokumu atika bango akende kozwa moto lokola faci atia ye président république ayebi ke bato tu ya kala oyo bazalaki na ye wana 18 ans babomi trop babebisi trop moyen basala autrement eza te soki batia elongi na bango na niveau ya présidence mundele akodeklare nde aye kozwa moto kola buba oyo babengaka na bakingwandi kuna buba donc zoba aye kotia ye wana na ordre ya mindele s'il te plaît nayesa bino na ordre ya mindele nde batia faci balobi na ye oza pena vrai pena manipulateur balobi na kanambe ozali vrai manipulateur osali mosala bien boma elongi na yo mpo na nini so to respire mpo congolais akomisa na suka asa bundi ayebi mayele tu tozosalela ye soki yo longwe te scène politique na biso na ya bino na kopa moyibi na bino ya badiamba baminere na mindele ekobloke mpo tocontinue bien luka vrai congolais de 100% nde ya kotombola motu wana matama mungwa aye na ye aye koplace ye lokola ekeko moko boya monument elobaka eloko te ye azalaka na se ya makolo na ye na se ya otya moto ti date ekokoka baya kolongola ekeko ya monument bazongi bango moko na scène mpo date elongwe deja tala sikoyo likambo mundele aosala nga nakamwaki nayaki na bichi ngobila namoni baaméricain baye ebele toke Brazzaville namoni beach etondi mais etondi bondenge nyo baaméricain lelo baosala te beach osala te ebandaka na dernier temps mpo ntongo mobimbo baaméricain baoleka baaméricain baotya bapirogue na bango spécial monté bamontaka yango eza ebele monta su 20 batie na mai baokatisa de na misu na nga na beach baoti Brazzaville bakotaki je crois plus de 200 et quelques taba komaka na niveau ya immigration namoni directeur ya immigration baosenga bango eloko te bakoti na bavoiture na bango ya pembe baprogresse baokota na bajipe na bango baoprogresse ti mosala na bango ya beach Brazzaville Congo Kinshasa esilaki nde tokomi tovoyage toke Brazza na misu na nga sikoyo lelo oyo le même américain baye kobakisa susu faci akei 1000 et quelques
omoni bango et à la Fachi et à la Kabila bazo ke no bapela que non biso to yalinga nazali awa j'ai rien à perdre rien à foutre boya kozwa oyo bokozwa atang o contrôler te mais biso to vanda kaka pona to luka moyen pe ya ko survivre na vie na biso to revaka ba biloko ba Bill Gates to revaka ba lokola neti ba guru to revaka ba lokola neti ba multimilliardaire akala donc to koma na bambongo ebele pona Congo bino bozwa na bino ne bokozwa eloko nyonso tu ezanga na suka nango mais Nzambe apesa Congo mes frères Nzambe oyo apesa Congo oyo apesa mokili wana oyo apesa biso ba Congolais to vanda wana ata basilisi ba exterminer nyonso tout ata mibale ya 2 ans ya ba bébé bakobosa na bango bakozana base ya bamesa bakokola bakozonga batu bakoréclamer toujours etanke vrai Congolais décent Nzamba batela bino apesa bino makasi tozanga kokoba soki toleki mususu bakoya soki tokufi bana bazoya basalaki erreur makasi tokoma libanda tobota libanda na makila ba Congolais mais à l'étranger tozana bana ba américain bana ba juif bana ba yuda ba nyokola biso tokende libanda tobota na bamboke bele tozana bana ya ba riche Congolais riche tozana bana ba Congolais américain Congolais tozana bango ebele bakosenga mokolo mosusu basala retour au bercail na retour au bercail nde tokoyeba bino banani eloko na kende kotambola na kuti moyibi na kata ndako na ngana tuni o yo nani yeba tuni nganga yo nani na ospike kaka keno tala na sima na omona photo na ngana mir eloko na ogade moyibi ezaka ke tala na sima ndako tala na sima mir na yo na ndako koti okomona photo na nga po moyibi so okangiye na ndako na yo akotuna yo nani yo bokotuna yo za nani yo oganye kaka na nini obakaka ta tourne na sima tala photo na mir otala elongi na nga nde oyebaka nazali Congolais donc tokoyeba na un jour so toza te mosu bakoya ekosila boye te bafrère na nga bacongolais Nzamba batela bino ingeta congodialogue.com oyo ya bino Cobra